Congo. Tombola maboko place aux alliés, mutozo talanga tombola maboko. Même au bandako sala musala tika nanu, s'il te plaît tika nanu. Na yebi ko uti okoma musala, ozukomi na ndako pardon tika nanu. Tika loko zaki na. Tombola maboko place aux alliés. Tombola. Tombola na ngina sili sa misa. Mon cher tika mbizo kozo sala ko. S'il vous plaît tombola na maboko. Gouvernement actuel et quand même na Kabila, na ba ministre baza sont des voleurs, ce sont les gens qui n'ont aucune vision pour ce pays. Baza bateau, d'abord, ce sont des coopérants. Ils ont bateau Moutazala, ta papa li qui les battait. Mais à se retrouver ministre, le quoi là Steve Mbikai, le quoi babita kuira, le bateau Moutazala no tatali qui les battait na vie. Bon ministère Roger Ondé. Le lobo koti ba guerre tribale, bateau bandundu contre Baluba, bateau ba koti makambwana ba Daniel Safu koloba makambo zangi tina. Il faut bien comprendre ceux qui Moutazu maladie à Maba, nde salaka mutugo, ça fait très mal. Donc nous ne pouvons pas admettre na 21e siècle. Oh muluba bali mungala bali mukongo toza maladi ya maba ndeni maladi ya maba nde katumbi nde maladi ya maba katumbi soko yoki mutu aza na maladi ya maba seka zande na katumbi na mutu na katumbi mutu aza kotindika sasa eza makambo ya jibe na wera te ese yebani IDPS to Félix aleki fayulu na bato eza eloko kutu ya koloba te soko talisi yango clair omona ki ya pas match eza eloko kutu ya koloba te bitumala bolukela fayulu mo azobanga na ye abike wana ya Félix na bato ngana kokalanga te eza biloko moko bino bozotinda moto signé ye mais en so bino mo boyebike soki batie pona bato bo okomona ndenge ekari ezali les candidats communs favoris potentiels c'était Félix wana eza nango biloko ya mike donc c'est un faux débat so omoni moto azoloba biloko ya modele landa ye bien landa ye bien tala symptôme katumbi c'est malade à maba lobisaka comme ça mutu bilobaloba mutazali suna contrôle te do malade à maba ndeza uzo bandeko onyoso yoko ko bana na président na bango tili kolo soki mutalobika Félix mama mikanda ko discuter na yete comprendre ndeko malade à maba banda ko bondela nzambe zongi sande ko nanzela malade à maba elongwa bondela nzambe sunga malade à maba elongwa na nzota mo. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium et surtout bienvenue na émission na biso l'invité à mokolo ya lelo oyongai câble mère de la presse congolaise Tatiana Osango nazali na esengo ya ko présenter yango po na bino équipe mobimba ya Congo Millennium penza to pesi bino matondo mingi lolenge bozali ko s'abonner tant bozali ko s'abonner bo partage pe ba émission na biso c'est très important to pesa ba joyeux anniversaire na ya bébé et Foloko Bolumbe joyeux anniversaire à Paul et Koule Bokumbe mbotama elam na bino kasi mokolo malelo to invité po na bino moko boyebi na kombo ya papa sango to bengaka ebongo kasi Israël Mutombo yende azali invité na biso ya mokolo ya lelo po to sombiti na makanisi par rapport ya mazali kolekana awa na ville province ya Kinshasa to kolobe ya likambo ya arrivé ya mwana mboka comment il s'appelle encore le président Fayulu tokolobe la likambo ya président Félix Tshisekedi likambo ba benda ki signature na bango tokolobe ya penza mwa makambo ebele mokolo mwa lelo kasi tikala branché bolanda ndenge to esaki bino to yambi papa sango Israël Mutombo mbote na yo mbote ndeko Tatiana mbote pe na bandeko oyo nyonso baza kolanda ngai bisika bazwami Gigi Pai le futur sénateur dans le Canada mais bana mboka baza ebele ba oyo bazokana bazonga na Kinshasa balembi poto mikolo na poto bango mo ba ebisinga malili ezali comme tu n'as pas idée même bana pona okende na classe ezali problème bandeko wana Kongo mboka na bango il faut bazonga bakunda mitolo na bango mais bakozonga ndenge nini na situation ezali za bato so bakimanzala bakenda libanda situation ezali pasi siko situation ezali pasi sécurité ezali te situation ezali pasi banyongwa mapa yango epai bato azoteka makila situation ezali pasi bato musu baza na poto wana ndenge naza koloba baza na mwa mbongo ya moke oyo bakoki koya pe basinvestir awa mpona koengage mwa 30 congolais mwa 10 congolais l'investissement ya bana mboka mais bazofacilite bango tâche te po gouvernement actuel et quand même na Kabila na ba ministre baza sont des voleurs ce sont les gens qui n'ont aucune vision pour ce pays baza bateau d'abord ce sont des coopérants eza bateau Moutazala ta papa li qui les battait mais à se retrouver ministre le quoi là Steve Mbikai le quoi babita kuira bateau Moutazala no tatali qui les battait na vie bon ministère Roger Ondé bala mboka na ngala pesi bango mbote baza impatient kozonga na mboka na bango ba privé bango na droit constitutionnel o eza reconnu bango pe fu ba voter tant on a telemaka makambo na bato ba yeba gite tant na banda ko loba bato ba yeba gite ngala lobaki kutu lelo
ce qu'il faut lelo ce qu'il faut quand même tout ça la penza élection lelo candidat président de la République il fallait abima la diaspora parce que diaspora bazali na batu ebele Kabila bima président en 2006 en 2011 plus ou moins à 7 millions de voix diaspora na baza plus de 15 millions donc diaspora ye moka ko bisa déjà candidat président de la République pe président ko bima kuna ayant compris que diaspora balingi pouvoir en place ba empêcher bango ba créer ba raison inutile pour que batu na ba voter te ba diaspora ne so pesi bango mbote ba continuer ko lutter ba continuer ko espérer que ce que nous avons moni ce sont tabambo que ça la seule occasion tous en musika bo ezali maponomi ngai nazo kwa na élection te pour ne pas se contredire na kwa na élection te moi je crois une transition sans Kabila pour la raison à expliquer qui ango transition sans Kabila pour trois motifs je l'ai déjà expliqué dans plusieurs raisons mais awa ndenge tozali awa na lobby bandeko sengeli bazonga na mboka baye pa na bango baya kovanda kimia babanga mutute po babatama ba étranger bazo jouir na babia na biso bongo bato ba libanda ba kozonga te mukolo ndako azangi place ya kolala mais yo mopai ovandi ozo dondwa yango nde bato bazo baka mingi peza occuper c'est dans ce sens là na pesi bango mbote tozo lika ke bakozonga na kati ya mboka oyo bokonzi kozonga bomoko kozonga na congolais mais ba africain bolingana wana message naza na ngone bandeli pona nini européen bomanaka ye na ete américain bomanaka ye na ete mais africain zo bomana ye na ye surtout plus ba congolais congolais lingi moninga na ete lelo bokoti ba guerre tribale bato abandundu contre baluba bato bakoti makambo wana ba Daniel Safu koloba makambo ezangi tina il faut bien comprendre ce qui mutazu maladie ya maba nde salaka mutubo ça fait très mal donc nous ne pouvons pas admettre na 21e siècle o muluba bali mungala bali mukongo toza maladie ya maba ndeni maladie ya maba nde Katumbi nde maladie ya maba Katumbi so yoki mutaza na maladie ya maba c'est kazandi na Katumbi na mutuna Katumbi mutaza kotindika ça c'est clair donc lelo langage tribal et ça langage ya diable c'est un fléau qui freine le développement mutakolo bela makambo wana te donc ndenge toza ba congolais faut bazala uni ba congolais bazala prida l'ennemi congolais l'ennemi commun na biso ezali les rwandais eza ba ougandais eza ba burundi bato bazokote pa na biso po ba koyiba biloko na biso bato ba tie désordre kati na biso au lieu total to sangana uni to combattre bato na rien bino loko bio bomoni ko sa ezali ko bunda entre bino tango ko soin eza isusuté soyons unis tribalisme koki kozala na place te bo combattre ngo élection eza ko ya bino bato bo voter ponga na lobaki ngana ko voter te mais nazo conscientiser bino so bino bo voter kanisa passe au mona ki ya ko defa map kanisa ndeko na yo akendaka na justice baboya kopesa ye raison ba pesa mwasi mo bopo abimaka na magistrat kanisa yo police ozobetaka masasi ozokanisa ngo lokola oza na salle de fête ozoluka boom de fête obeta soka anniversaire ya mwasi na obeta masasi to kanisa pasi kopesa monguna chance te soki bino bato ko voter oza na vote moko itini biso loka to ko voter te banganga nzambe toza kozela transition salama pour biso toza pour transition sans Kabila biso pour ma ponomie ote pour ma ponomie ezali se lancer dans un combat où le vainqueur est déjà connu. Merci beaucoup Papa Sango kasi okotisi penza biso déjà na vif ya émission na biso ya mokolo ya lelo kasi question ezali ya koyeba lelo ezali arrivé ya mwana mboka tozoyoka président ya dynamique o abimaki esika openza masole ute ko salema na Genève kuna président Fayulu azoya lelo kasi semaine passée tozelaki te fachi ya akoya te po Vital Kamerhe akoya elongo na ye tozoyeba te arrivé à ba opposant et comme le quoi arrivé à Weranson, Jibem Pianatozo comprend l'issue et l'oroté. Non, mais au départ, déjà, les opposants ensemble étaient. Félix Tshisekedi, à l'obagi déjà avec sa machine à voter, Félix a obtenu une élection. Pendant que Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Bangonyo Sangana Bamuzito, pour l'obagi, Bango machine à voter, on marche à les 26. Tant que tu marche à les 26, Batouana, Bango Baboya qui balobi, non? Biso toke marche mais IDP salobaki a okendete au départ ba opposants bazaki ensemble était donc okende na réunion à Genève ezaki na ka formalité mais en soi bazaki bata okendete et puis il y a eu beaucoup de choses réunion à Genève ezalaka prévu ça à Genève te tant baké en Afrique du Sud basali ba critérium ya o ba ko bimisa candidat commun Martin Fayulu ba ta ba 23e et alors la mwana moko ya suka zo espérer te qu'un jour a besoin o biso ki l'échec qui est moi comme le premier comme le tour na professeur comment ça s'est passé ba question za bon réunion ne sengela ki sala na Guinée Conakry des places sengela ko salama sous la facilitation ya Alpha Condé des places bango basengaki mais Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba balinga ko kutana na Alpha Condé te sachant que ceux qui bakutani
rigueur ya Alpha Condé na facilitation et ko permettre buzo ba mingite bino moko bolandi ezangaite bino moko bolandi Moïse Katumbi ndenge a déposé plus de 5 millions de dollars na fondation Kofi Annan bino moko moni encore bato apoto wana basongi songi nde ba misi biloko wana nous avons des informations par rapport à l'élément onyo sotozana. Donc vous pouvez facilement comprendre que bazagi na raison au kende kunate c'est une erreur. Félix l'a reconnu na lobaka ngone émission Félix a entouré na bakabiliste, il doit faire très attention. Même Kamere c'est un kabiliste. Il faut faire très attention. L'UDPS est le plus grand parti. UDPS Yemoko. Papa Tshisekedi de son vivant, Yende Mahatma, Yende modèle, il disait l'opposition n'a pas besoin d'un candidat commun pour affronter les élections. Parce que ça m'a une idéologie. Surtout partager point de vue, qu'on peut évoluer, mais surtout partager, chacun est libre de poser sa candidature en indépendance ou bien en Moabo. Donc ma candidature commune, ils ont posé problème sérieux, d'abord par rapport à ma motivation, par rapport à l'idéologie, par rapport à ma cambo Ebele. Les gens sont partis, ça a donné ce que ça a donné. Félix a rectifié les tirs. Bato bazo interpréter na bango à commettre erreur, il fallait pas rectifier. Non, il peut rectifier. Même au bali au balagi le lola ti alliance au bolali lobi au compagnie au bali wana azalaka satana au ko panza libala no kozela 10 jours muto akufana nte po panza. Donc surtout na statut à UDPS, c'est bien écrit. La statut à UDPS, il faut bato ba comprendre que retrait à Félix ezali lié na statut na bango. Na statut à UDPS ezali soki okei okoki ba pesi plein pouvoir ya ko signer convention moko mais à cause ça la compte rendu na base. Ce qui base a été décidé autrement, Bazali na droit ko retirer signature. Et ça écrit na statut na bango, na yambagi maître Boma qui m'a montré même cette statue là. Donc moi je l'ai lu. C'est tout à fait normal à retirer partant na ba règlement d'ordre intérieur na bango. Mais sur le commun de mortel et mon ami que Félix il fallait pas signer mais le roi ba trahison. Il y a eu beaucoup de choses. Mais on a soutenu bravoure à Félix du fait qu'a retiré candidature na parce que Moïse Katumbi nani Muzitu yena Bemba bango nyoso wana après, ce que sont des affairistes, on va instrumentaliser le Kouana pour que ça résultat n'enge pesa. Mais ça m'a envoyé Bena Ouerate et c'est Yebani IDPS to Félix à l'équipe Fayoulou na batu. Et ça est le coup à Golobate. So talisi en clair au monde qui a pas match. Et c'est le coup à Golobate. Bitumala bolu que la Fayoulou moi zo banganaï. Abike wana ya Félix na batu ngala ko kalangate. Et ça bilo moka bino bozoti na moto signé mais en so bino mo boyebike ce qui ba tchepo na batu bo et okomona n'enge karizai. Boze la Félix a goya samedi. Martin Fayoulou azoya lelo nde waze ko alobaki ba pesi bango $200 bakabola baza combien otala bango baza combien parce que Félix ka ye moko na aéroport samedi omona TV za radio te o pesa ba image TV za radio te. Donc je mène les gens à croire likamba ko sangana ils ne sont pas obligés d'être ensemble baza obligé te. Et d'autant plus que Martin Fayoulou okene na mapono Martin Fayoulou wana zozonga aleki na TV alobi makambo ebele que aza ko zonga pour que abattre campagne ngana otuna Martin Fayoulou ko battre campagne pona nini pour qu'il y ait une maponomito pour la machine à voter. Nangazo lancé campagne électorale dans l'Assemblée nationale devant deux chambres à parlement. Azo lancé campagne début d'angozalelo. Officiellement et au banda vendredi. Bon tant Martin Fayoulou azo zonga pour battre campagne pour qu'il y ait une élection pour la machine à voter. Si une machine à voter l'ongwete c'est que on va une élection le gars la Félix a une élection automatiquement Martin Fayoulou va voter Félix. Le choix est clair. Donc moi j'ai déjà compris les calculs. On est dans une manœuvre dilatoire. Batunio so bazo landa Fayoulou, batunio so balanda bakatumbi, baza obligé ba voter Félix. So ba voter Félix, il faut voter Chadai. Faut pas pour deux côtés, soit Félix soit Chadai parce que Fayoulou a une maponomité avec machine à voter. Oh machine à voter ça maintenu. Automatiquement Fayoulou yena batuna, il faut appeler ça ba mot ba voter Félix. So Félix te ba voter Chadai. Mais Papa Sango, baza ko accusé balobi Félix Tshisekedi a kotisa bafo dossier yangwana ba pona qui était pour ceux qui bâtissent c'est vrai ba critères ezaki yango mais banga ko voter de peur que ba perdre na élection. So moni mutu ba pimeli loko ya linga ki bargime comme amdelo wana akobengo nandoki. Quand on ne veut pas de son choix on l'accuse de rage. Likambo ya kokotisa document na niveau ya seni ezali secret personnel. Nenga na zana CV na ngana yokota na kati ya société pona zo musala ezali dossier personnel et puis to yebi seni na biso ndenge ezali seni ebanga ki bemba te pour invalider ebanga Katumbi te bongo zo banga Félix ponani ebangi bemba te bangi Muzitu te c'est que Félix aleki bango sur na makasi yango ba banga Félix non les choses sont claires atika ki mikanda na esil makambo bino bozolu ka mikanda ba français belé ceux qui seni ayebaki que Félix était pour quelque chose alingaka tina na cour constitutionnelle ba vérifier mais du fait que Félix appartient à seni ba valida qui constitutionnel andimi yango Félix est en ordre ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. On voulait juste salir l'image de Félix
prétexte c'est comme si Félix n'était pas en mesure de se présenter dans ma ponomie. Mais vous avez déjà vu ça. Les candidats communs favoris potentiels, c'était Félix. Donc c'est un faux débat. Landa est bien, Landa est bien. Tala symptôme katumbiste, malade à maba. Malade à maba lobisaka. Et comme ça mutu biloba loba. Mutazali sous na contrôle te. Donc malade à maba ndeza uzo bandeko. Onyo so yoko yoko. Ko banana président na bango tili kolo soki mutalobika Félix mama mikanda. Ko discuter na été. Comprendre ndeko malade à maba. Banda ko bonde la nzambe zongisa ndeko na nzela malade à maba elongwa. Bonde la nzambe sunga malade à maba elongwa na nzota moto. Po mutaza normal ako réfléchir bongo te. Yo ndengo zalia on a société place au sala. Il y a une vie privée, il y a une vie publique. Dossier à muteza vie privée. Bato bazolo ba Félix a côté ça ba document mabe ba pesa biso preuve. Preuve moko. Preuve moko curieusement ba ko Koko Nyangi lokola absolu na bango OK Koko Nyangi aza muto a se contredire na bandeke bele muto akenda ko teka na terra ba mama na Kingabwa muto kwa Koko Nyangi a cause de référence na mboko Koko Nyangi ndengo zo mona Koko Nyangi il se contredit, il est dépassé par les événements en panne d'imagination. Ça c'est un faux débat. Le débat ne se trouve pas à ce niveau là. Félix a côté si biloko na ye bangona Félix ba kabwani à un certain niveau. Martin Fayoul et tout ce genre. Tisiko ba sali information ba témoin. Or que machine à voter va contester pour l'élection, il faut en témoin. IDPS pour le moment a 278 000 candidats déjà formés. À travers Jekmen Chabani, la commission, n'a eu statistique 278 000. Les gens s'affrontent vers l'élection. Ils se préparent pour ça. Mais pendant que Martin Fayoul, il y a une théorie, il faut créer une manœuvre dilatoire élection. Je suis en train de réfléchir comme un intellectuel, mais ngai naza kokura na maponomi ata mukiete. Ezala batiaki machine à voter, batiaki bulletin avec Kabila. Moi, je ne crois pas aux élections. Il faut balayer tous ces gens. Mboke comme Malam, tout ça, l'élection crédible. Nous avons besoin d'une transition pour recadrer beaucoup de choses. Vous voyez, programme à Chadari, 86 milliards de dollars. Dans le programme à Chadari à lobby, azo combattre clientélisme, azo combattre pauvreté, azo combattre abus du pouvoir. Mais les symptômes, il y a pouvoir à place. Alinga Bunzade Tatanaï. Et puis 86 milliards de dollars et l'inkoloba congolais par mois bandolia 3 dollars. Ba obengango candidat ya continuité. Donc ce qui lelo bande ko teka lipa c'est que lobby okokufa. Ce qui lelo defaka lipa lobby okoteka nde ba rein. Ba jeno bazoteka makila donc quelque temps après ba bando teka nde ba rein. C'est très grave. Donc moi je t'amène dans une logique à comprendre tout simplement que le candidature commune est dans la grande importance. Mon côté Félix c'est ce qu'il est là-bas. Nous attendons. Makambo à Genval, ça, et à Genève, ça a donné ce que ça a donné. Batouba, ça a paniqué. Nous sommes observateurs, nous sommes en train d'observer comment l'IDPS est en train de se préparer. Ou occupé UDPS. Bangwana Kamere Bazako Yokana, Kakapo Félix Azala candidat commun. Bakoyokana peut-être un partage à pouvoir pour Kamere Azala. Mais jamais UDPS a salué devant un individu, même Kamere, même si Bemba était là, UDPS ne cédera jamais la place. Parce que Bemba l'ongo na mboko na ba makam. Biso ba fonctionnaire tous un mauvais souvenir à Bemba. Moi je suis fonctionnaire de l'État. Ba boya ko futa biso mbongo na biso. Mbongo ba futa biso zaki mbongo ni. Mbongo na biso ba benga mbongo ya akora mbudi. Sengeli ba bongisa vie à fonctionnaire. Ba boya ko pesa biso mbongo na biso pona Bemba. Et puis Bemba loba kiso to bimi na balabala pona droit constitutionnel a obeta biso masas. Bemba to bo sanité. Devoir de mémoire to ibanga mwa Bemba. Moto mo ezala Bemba telemia wa to ko voter Bemba te. Baza batoyo ce sont des affairistes. Tant que comité pesa bateau bazo kansa quand même pour n'ambo. Awa mangba diplôme pédant toi n'angote. Nazo mona bateau muso diplôme. Si je veux que les gens aillent à l'école, ça je soutiens. C'est que toi tangite soubasme kozalate. Mais qu'engoa combien de diplômes? Nous avons besoin de là des diplômes. Il faut l'honnêteté intellectuelle. Bato baza na souci à Congo, balo ba malam pour na Congo, ba kansa malam pour na Congo, bata la bien-être à Congo. Toza na deux types à bateau. Et ça na muto muso aller azo mona guerre banda. Mais si on va lier à autres, est-ce que pas batatia na balia? On a besoin de les gens qui peuvent vivre pour les autres. Les Congolais souffrent et ne veulent plus rester en Europe. Bato alingi bazonga la bango ça. Bato balembi poto malili le kimbo pesa sous-souté. Ba pe bazo zombo boya ko s'investir pe zate ba droit et leki bele ba taxe leki. Les gens veulent rentrer. Faut bazonga wapi? Na mboka na bango. C'est ce que vous devez comprendre. Donc je te dis simplement que Ezala Félix, Ezala Martin Fayulu, tous ces gens-là, ceux qui vont comprendre les leçons et l'occupation que Mboka est occupé. Sous l'occupation, on ne peut pas organiser les élections. Ceux qui vont comprendre les leçons, tu vas vendre ça, tu vas bengani Kabila na batunaye, et puis tu vas faire l'élection, tu vas malam. Mais tu vas répondre à ma campagne. Parce que tant que tu as Mboka, tu as 3 axes. Tu as réparé l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire, tu vas répondre par rapport à massacre.
ba Moïse Katumbi ba ko répondre en tant que criminel économique reconnu na Pampers ndenga détruit Katanga ba ko lakisa biso en clair pour Moïse na Katanga ba ne ko sala na ba brique Moïse na Katanga zo sala na ba bakala Moïse na Katanga zo sala donc to ko sambisa pour na makambo to ko sambisa muzitu pour na makambo bandako bakangela jeko kwa za na Katanga to ko sambisa bango ba raison za ebele. Il faut réparer l'appareil judiciaire, il faut relance économique pour Bukangalon, les peuples souffrent. Chadar, il parle de la continuité. Il va changer quoi? Il va corriger Kabila en quoi? C'est la même chose. Habiller Saint-Paul, déshabiller Saint-Paul, et puis de l'autre côté, ou habiller Pierre, c'est la même chose. Bonnet, blanc, blanc, bonnet, ça, on n'en a pas besoin. Il faut pouvoir union sur Ekenda. Et le pouvoir passera par un soulèvement populaire. Ça ne peut pas. Le soulèvement populaire est garanti par la Constitution, article 64. Ce n'est pas une rébellion. C'est l'article 64. Dans un pays où le peuple devient incapable de défendre les droits et les intérêts, le peuple est là mis pour l'esclavage. Le peuple a dit beaucoup de distraction. La guerre na minute, guerre est sur la majorité. En face de vous, vous avez un type comme Chadari. Oya bengisi basi ya basoda na maisha park lelo ndenge tozolo. Basi ya basoda bakekuna. Oui, magamni eleki basi ya basoda bakena bakiti po Chadari afuti bango mbongo te. Chadar a foutu bango mbongo te wa bengelaki bango basi basoda ba bimisi ba kiti nyonso maisha park etikali 100 kiti. Donc Chadar il faut foutu ba kiti nyonso maisha park o eza en face ya ambassade ya bâtiment du gouvernement. Nde muto modelo na boku ko éliminer facilement sur le plan électoral. Au lieu bo lukabo se contracter te boko mna biloko candidat commet tout ça. Nyonso na maponomi eza e maï na ba méandre belé o ezo permettre makambo évoluer. La moindre des choses, il faut balayer tout ce genre. Et puis classe politique, l'État ba parti politique et c'est ici. Ba tout nyonso bazoya ko lobana contre peuple parce que bozo sa bango confiance. Mais c'est les gens qui blaguent sur nous. Ce sont les gens qui n'ont pas le souci. Et à l'opposition à la majorité. Tant ya ba parti politique et ici. Moi je suis de ceux-là qui pensent il faut tous en avoir un mouvement de pensée où les gens réfléchissent autour des vérités. Batamaïle bana poto, bana Kinshasa, autour il y a ba idéologie, autour il y a ba valeur, ba toiseau réfléchir. Mais quand on a derrière les individus, aya ko bana combat peuple, mutuluka chekomba, zo bana combat peuple, mutuluka 7 kikuni, azo senga report à l'élection. Ces garçons là qui n'a même pas 40 ans, aza ko senga report à l'élection. Donc bazo sakana, nous avons des informations 5 kikuni là, papa na ye, azali collaborateur et chef de l'État, parce que le chef de l'État, camarade, selon les informations, nous continuons à faire des investigations sur ça. Tala Noël Tchani a Noël Tchani a na stade Tata Raphaël pour côté sabatona kati ya sala meeting. Wana ba candidat banganga, bana ba confiance nganga ko multiplier ba bulletin na ba. Azoki mutu. Na moi si na moi yete ba bafla pamba ba image ezali TV za radio. Donc c'est vraiment une distraction totale. On fait perdre le temps pendant que les peuples souffrent. On les va traiter dossier essentiel les a aucun détail. Machine à voter, pas machine à voter, élection ou pas, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin d'une transition. Ils sont là, les gens qui restent neutres. Base de la transition, après 3 ans, les gens seront libres. Et on a le peuple à voter, tout ça sont les distractions, le peuple souffre. Le théâtre, c'est Yébani. Théâtre Yébani. Soit élection, soit élection, la contestation est déjà prévue. Et la Félix. Ce qui Félix a candidat. Félix a battu la campagne contre Chadari, toi a battu contre Muzitu. Contre Fayulu, pardon. Pas d'élection. Peuple fungola misu. Pas d'élection, ce n'est pas important. Bisotoko na ba logique à machine à voter. Tozobo élection non pas parce qu'il y a la machine à voter, mais c'est parce que les gens qui organisent les élections ne sont pas crédibles. Nous n'avons pas besoin de faire les élections avec Bango. Bango ba kenda, tout ça la transition, tout vendre sa makambo, tout ça l'élection crédible. Qu'on soutenir Chadari, qu'on soutenir Félix avec la machine à voter, c'est d'aller dans un combat où le vainqueur est déjà connu. Donc c'est vraiment une blague de mauvais goût. Il faut chasser ces gens et ça, cela se passe par la révolution du peuple, à l'article 64. Donc si les peuples ne savent pas se prendre en charge, moi je pense que tournoyer à rond, tu as un discours moko stérile et ça nous amènera absolument à rien. Ça c'est un conseil d'un abbé, nous avons Sabino au quoi sango, boye ba makamo nous avons Sabino, peuple a souffrir, ngala kendaki na bandundu, na kendaki na mbandaka, na kendaki na Kasai, na kendaki na Bakongo, na kendaki na Lubumbashi, na kendaki na Kolwezi, na kendaki na Kami, na kendaki na Goma, na tamboli bisika na moni pasi ya bato. Na mbandaka basi bazalelo balata kabilamba te likolo, bato waso ko bilamba na maya paipai. Ngana ibi pasi ya bato wana. Bongo bato wana bakende ko voter na machine à voter, ezalata ba voter na machine à voter te ba na bulletin. Bozana expérience à 2006 na 2011. Et so mona dirigeant africain organisé élection boy. Le baza na volonté na yemo ko tika pouvoir. Mais na pasi penza boy na ndenge ya zaleli, okanisa ko tika ka pouvoir. Bino bozo za kabila ko mona muke. Bobi sa kabila ketika na otu sa bozo mona kabila ko mona muke. Fausse commune à Maluku ezali.
des experts en Nations Unies ezali Kamwina Sapo ezali Bundudi ya Congo ezali makambo bato na bele bakufa eza ba sanctions ozela bino zo kanza muta otika pouvoir pam bakota ki na pouvoir ndenge bakota na pouvoir na dictature bakota pouvoir na coup d'état bakota ka pouvoir ndenge nini bakota ngona élection il faut botourner mituna bino pour comprendre. Donc pour le moment moi je ne crois pas aux élections mais le kola bato baza aucune élection toujours conscientiser bango toza ko lakisa bango si vous voulez élection allez aux élections mais kanisa malam pona Congo loba malam pona Congo sala malam pona Congo pour tala ce qui se passe distraction semaine à base et la semaine Fayulu azoya lelo base ezali tokozela Félix dessus tango bakosala makambo ba démonstration ba base finalité na ngweza nini peuple a gagné nini na kati lipekiti karibile uti ko mata e comme 2240 babakisi presque 600 francs et mati 5 fois de pas karibile na Lubumbashi na kuti 1500 francs peuple azo gagné le peuple continue à souffrir mboule beti ya munene tala banzela ndenge bukani peuple azo souffrir mais il faut pas parler de toutes ces histoires là à un certain moment ça énerve peuple congolais ko tomboka jour nini jour ba bimana mama na ye peuple ko tomboka jour nini jour ba ko yiba ndeko na jour ba ko bomana ndeko na jour nous peuple il faut atomboka ngana zo c'est la jour one parce que dans un pays où les bandits dirigent les hommes honnêtes pardon leur place est en prison il faut que les gens arrivent à comprendre que toi na era bitumbate si réellement Fayulu azobunda pona peuple si réellement Félix Takame va bunda pona peuple si réellement ils apona peuple ils doivent se mettre ensemble non pas seulement pour ces élections mais pour battre dans la révolution to benga na régime actuel et puis après to ya ko sala maponomi mais soki bango bala taba sangani même so tie Fayulu motie na Félix soki to kena maponomi nanga nde mutaza ko siffler yango eza na malongoli machine mais nanga mutazo siffler yango c'est un combat où le vainqueur est déjà connu machine eza na problème te problème il y a confiance ya mutu OK nanga lobaki na yete po baluki nanga confiance nanga boyine makambo confiance muta boyine da confiance bo sala ngonde ata Barcelone eza ko beta to tcha Barcelone opposition bazo beta na vita mal bitre yango tango fort mais bo poli de na première mi-temps. Merci beaucoup Papa Sango. Question mosusu peza nango question ya suka ezali ya koyeba likambo penza elekanaki na campus olenge baleki na biso bayaya bana na biso ndenge bakufaki na babal oyo ba policier babetaki bango pona ko réclamer kaka te bazongisa bango kozwaka bakour na bango bo esengeli kasi bango bazui likama ya liwa analyse nyoko sa par rapport à likambo ba étudier ba réclamer droit légitime cour na bango zonga non na mona obibiso to yaki bana miketo to tangana mozo ke ne classe bazo kangoma ya malili oboyi classe mais siko moto akoli na ba passe nyonso me mutandima si sa classe mwana classe afuti mbongo na ye mwana classe afuti mbongo yo molakisi bafuti yo mbongo au-delà ba silabiso tanga oteka au-delà ya ba TP au-delà ya biloko nyonso yo sala ka ba manœuvre dilatoire pour benda mbongo corruptible mais bana na bafuti minerval na bango excusez vous privé bango classe bolobi ke bino bafuti bino na l'état te bino bolien manga bino ko sala bana na ngai boke ne kolamba na gouvernement mais en même temps bana na bafutaki mbongo parce que bana na bafutaka bino gouvernement pas afutaka bino opesa bango chance bango basala mais ça ce n'est pas le problème bana bazo revendiquer droit moko légitime le problème est na mode opératoire ya Kasongo na pouvoir na ile kwa commandant de la ville bato bakufi combien Rossi akufaki Thérèse akufaki combien de gens bakufi pendant que Kasongo est commandant de la ville nata mokyo ya sali kanyama uti ko longwa peine même kanyama c'était le cas oyoki kanyama nde bazolo bele makamanda ko kuna te makamanda ko eza kuna bazolo kanyama zo wela ndako na révérend Kimo zako yoka te ndako kanyama vanda ke ndako ya révérend Kimo zako yoka ngote esengela libérer ndako po arrêt à cour ezalaki déjà esengeli révérend Kim a accédé dans ndako naye tozo ya dossier ngo total ndenge nini ba aussi ça makambo nous allons suivre ça à l'œil pour donner des précisions par rapport à tout ce qui se passe mais maintenant là ba étudier ba kufi de soumi balé ba utiliser arme létale police asili makambo kolopa police fala lo bazo arme basi itilaki bala kautunde babomela ki aussi tout comme arme létale pardon babike bakangi ba police ko kangeza na pomte mais ba procès ngo ko suka procès a beauté ti suka ya chebe suka ya Russie suka bon ya étudier ko suka c'est du déjà vu donc pour vous dire que les peuples doivent se prendre en charge même biloko et papa pour si les a les loté ezaka so peuple a telemi ngana za contre je suis contre bato bazomona ke fo moto moko ya boto la kabila pouvoir poto benge lombe wana to sala kaka d'une erreur à une autre vous comprenez to ya kokoma na monarchie moko boyi ko za malamu te na lingi peuple linga pouvoir peuple a pouvoir na ye moko
après ça on a moto yalingi so peuple a eu pouvoir après ça moto yalingi so moto ana sali erreur peuple balabala pour combattre mais tant que peuple a sa souveraineté na été peuple azaka ko soki ezalaki Mobutu te nde Kasavubu akendaki te soki ezalaki Muze te nde Mobutu akendaki te soki Kabila te nde akendaki te c'est que tokende des individus en individu alors ba individu na baza fort koleka na ba institution so mona na mboka gouverneur aleka gouverneur na mboka Kimbuta aleki gouverneur aleki ville Kinshasa na mboka Kimbuta yemo aleki ville Kinshasa na mboka ba bourgmestre ba leki commune na mboka ça c'est fait dozomona même na makasi ozomona commandant aleki na juridiction na maboko nzoka mibeko za likona ça fait très mal donc bana on a bakufi ba condoléances na ba famille na bango ça fait très mal mais ça ko continuer ko lela baza bato bakufi liboso te ba continuer na liste ya bato babomaki déjà ya ba manifestants o ezaka na université te même na manifestation opposition baboma bato ebele l'air est là na lobaki eloko moko na classe soki mwana moko a classe azo déranger kaka moko prof akobengana ekure ko continuer mais soki bino nyonso bo déranger prof wana kotangisa te prof akotangisa te d'ailleurs so atie matata dede akoya préfet akoya si bakobimisa prof Kabila osaka na bino po muyambo alobaki ye moko bakangi muyambo nga nazoloba nga moko bino bozoloba te mais so biso nyonso tolobi au même moment Kabila aza obligé akende pourquoi tozotomboka pourquoi bozoboya Kabila na ba Facebook tobima na balabala pourquoi bozoboya Kabila bova na kati ya bureau tobima na balabala pona koyebisa Kabila non boboya na kati ya bureau te donc nyonso bozomona nano bomoni te na période électorale bato bakokufa plus que ça nazolakela te mais avec les comportements des pouvoirs actuels bakoboma bato plus que ça c'est une mesure préventive tokosala nini na nsima nango bakoyaka bakundi bango baindemniser ba famille esili bo perte ba para boko mokolisa bana c'était moi baboma bango po bonginda na compte à gouvernement vous ne pouvez pas vous mettre dans la rue pour arrêter cette hémorragie c'est avec le départ de ce pouvoir c'est avec l'arrêt total il y a pouvoir au sens moment-là qu'on pouvait estimer à une démocratie pérenniser le combat de Tshisekedi. Je vais finir par ici dans un dossier à Genval parce que l'IDPS a beaucoup perdu. L'IDPS a presque tout perdu. L'IDPS a perdu en 2001 je pense dans Makamba San City. Baché nani Zaidi Ngoma IDPS a perdu. IDPS a perdu en 2011 via gagner l'élection balobi oviete via nani IDPS a perdu. IDPS et en 2016 toké na makambo ya maponomi makambo ya dialogue na kata makambo ya dialogue baye ko nommé après liwa vie et sengeli ba nommé premier ministre primature et puis sensa IDPS mutako tchabatu selon l'esprit accord IDPS appelle de basali ba dani débauchage bakamati bato bakamati bache ba en place à sensa IDPS appelle de nako kundavie via Zongi Tetilelo. IDPS a quel âge va la perdre. IDPS doit continuer à perdre pendant que c'est le plus grand parti. Lui ne gagne pas jamais. IDPS a raison de se retirer. Ah mais quand on a la moins introspection, comment il peut affronter ces élections. Même à terre, les autres plus tard, mais IDPS doit prendre les décisions lui-même. Bato Bakoya, il faut s'affiler dans la logique à IDPS parce qu'il est la fille aînée. Il a une logique. Et alors quoi, tout ça, les sociétés, il y en a 65%, il y en a 15%, il y en a 15%, il y en a qui décide plus. C'est moi. Ngai ne mutuna na charge mingi parce que ce sont des kofi ngane mna repère de mingi ça par rapport na binote ce qui est normal donc ba étudier ba telema combat esilité ba pesa ki timatom ya 48 heures ici le cours ezongite grève za ko continuer ba étudier ba kofi alors pourquoi bo grèvaki ce bo grèvaki il faut continuer jusqu'à la fin toi na kati ya résolution to za na combat boxe ba ko betoli kofi ko combat esilité il faut se mettre debout il faut continuer à se battre c'est la fin qui justifie le moyen. Na kolika tena maloba na penzande totie litono po na émission na biso kasi olonge olobaki soki na kelasi na école mwana sika ye il faut ko sepela to lobela sika parce que il faut to ebisa balandi ya Congo Millennium que site moko ebota milisusu ya chaîne YouTube betela biso na mwa lisolo nango. Non mais ça penza d'abord nga la féliciter yo oyebike bana bazaka na zuwa na classe soki mutu asika ye bato azomona mendeli mutu asika ye oke na uti oloba mwana mayela bangaka te soki bakisi mutu asika na classe zoba nde nemi na ye tableau moninga ne récréation na osala ngo na chaîne mosusu te peut-être nasala yango kapa na yo parce que ozaleki na ngai opesi nga mpe opportunité oyo namoni mabe na yo te donc bandeko nyonso baza kolanda ngai je pense que bato balandaka Congo Millennium ce qui peut baza kolandanga na moni masumu na ngote po biso to sala musala moko informer instruire et divertir émission na bino ezali bosolo na politique ezali une émission conçue en vue d'éclairer l'opinion sur les grandes décisions prises par les politiques et là tous les jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi na ngonga ya 10h30 na Africa Télévision tozo émettre depuis Kinshasa toza ko bunda tozaki na mo ba difficulté ndambu pona makambo ya connexion tout ça touti ko déjà connexion
nzamba sungi biso ke to sombi connexion sika boye tozaki na problème ya moi machine ndeko mo asali si biso atindeli biso mo ba laptop mbale et ça ici biso to na problème ya caméra ba caméra toza ko luka ba DSLR soki ba ndeko pe ba tuti sami soki ba kabeli biso pe ko sala malamu wana pe likambo pe ezalité mais toza ko yebisa batu ke YouTube na biso komi opérationnel na lingi bo s'abonner demande munene o eleki nyonso boko pesa ngezali ko s'abonner kota na YouTube beta bo solo na politique ezala kana suka bo solo na politique so koti wana bo s'abonner massivement opération motunyo soit pesa 10 personnes de so boza 100 mutumo ka pesi 10 bo na 1000 so boza 1000 mutumo ka pesi 10 bo komi na 10000 ezala ngo facile poto zo boza 16 millions so bo pesi ngata 1 million de personnes même 5 millions pour nanga eza normal bo s'abonner soki bo lingi ko soutenir combat et ko sala malam tozo informer bino en temps réel tozo servir mutute awa na lobi lokola invité. Maintenant, nous avons un plateau de présentateur, ou on a commandé église au milieu du village. Donc, vous s'abonner, belé. Merci pour l'opportunité. On a présenté site officiellement YouTube au solo la politique. Nous avons zéla et au salaire bien. Plus 243 81 355 26 32. Voilà le numéro. Nous avons même na WhatsApp sur Bandego Babengi. Merci pour la disponibilité. Oui, vous pouvez Congo Millennium même à Kassia. Et là vraiment Kassia nous avons na travaillé qui na Congo Mikili. Pas le rôle engagé, na travaillé le collaborateur, na tangi na travaillé na Congo Millennium, ça va. En tout cas, félicitations. Congo bi qui les a qui makasi, mais na kanisa qui na koko sukisaka wana mais na moni sous liko nango, mosala moso ezali, Congo Mikili ça va, Congo Millennium moso ça va. Donc bosolo na politique payé, sango azali, robo ya pembe zaka ka muta kola ta roba pemba kufa pamba, po robe zaka ka. Et bon, si qu'on roba nga pembe, to linga lelo pe donc faut aussi lisana bisondo aussi lisana bosola politique. Mais voilà ça. Mais voilà la milimo mobimba, hein. On a monyo la type robe basango. Non, on a l'attaque robe pour on sa identité, hein, par rapport à musala ndeko moi senga biso legine biso la télévision ta robe. Robe eza consacré une émission parce que sur demande ndeko ande na l'attaque yango. Bandeko nanga baza na diaspora tolo ba malamu pona Congo to lingi Congo. Tombola maboko place aux alliés, tozo tala ngai tombola maboko. Même obanda ko sala musala tika nanu, s'il te plaît tika nanu. Na yebi ko uti okoma musala ozukomi na ndako pardon tika nanu. Tika loko zaki na. Tombola maboko place aux alliés. Tombola. Tombola na ngina silisa misa. Mon cher tika mbizo ko sala ko. S'il vous plaît tombola na maboko. Merci. États-Unis, Belgique, Allemagne, Bujumbura, bozana Malawi, bozana Afrique du Sud, bozana Montréal, bozana na Canada, na Québec, na Brésil, na New Delhi, na Dubaï, bozana na Londres, na Afrique du Sud, na Paris, na Charleroi, bozana na Neuchâtel, na Zurich, to bosani bato Finlande, te Suède. Mon conseiller Michel Ekete ndawele, tala makambo siko na ngina sala. Ekenda kiye au Capernaum, akota ki alobi na bayekoli waye. Misa elelo ekomi na suka. Tolinga Congo. Moloni nzete na motumbi bakala basala nzete moko mesusi keseni. Opposition na majorité nani alingi Congo. Tolinga na lokola mikate na sana mafuta. Ta place esili batie farine. Bafungoli place moninga kota. Boboto osolo na politique bondeko. Merci beaucoup Papa Sango. Et c'est un zoli qui a penza et c'est petit balandinho sur Congo Millennium. Papa Riki Dibendi, merci mon boss et bon séjour en France. Également à Maman Ngouli, Baobi et Sika Mobile à Makasi Ali Penenae et Sika Penza Pe moi sur Makasi Azara. Merci à toi Maman Joli Dibendi. Merci à Champion Magouche, éternel champion, Moninga ya champion, ya maître Yamashita. Merci à tout le monde. Merci à Golf One Security. Merci à Bébé Faïla. Merci à Yann Marie Bonga, Jolie Mayala, Kato Bofenda. Merci à Cécile Osango. Et félicitations à Karine Chungwe et Jerry Tumba. Nzambe vraiment Azana Bino. Tolingi Bino peut tellement mingi. Émission où l'invité Zapona Bino Zali candidat. Aux en a besoin Teto et Ambayo. Toza on a Pona Bino. Kasiso Kinzambe a zongi te retrouver nous prochainement. Merci à toi Jires Mwanda. Merci à toute l'équipe technique de Congo Millennium Nengana Babaraka Télévision. Parce que Kalamingi était émission Morezo Banda Abo Banda Pe Ozwangope. Toujours Kana Congo Millennium. Allez, au revoir.